vyote anapiga kamule kama njoo bulozi iko nafanya ile ya kukoyola kwanza munani muvyakula ile nani mikoyo njoo anapiga nayo chakula yake kusudi apate bakilia, hakuna mwenye anajua. Ile mikoyo anatia pale, hakuna mwenye anajua kisa anaifanya mule mu restaurant. Hakuna mwenye anaweza kunyamba wala kukoyola mu restaurant. Mama dunia ilishaharibika na mama anakuwa katomo sana muvilio huyu. Iko domo. Kazi ya kwenda na kolekte makuta njoo, anaenda nafuata manake mtu na kinguvu kolekte makuta. Hata pale kwa nani kuukilia nani ya kaka Koko ya koma shetani kwa jina la Yesu. Ya huyu soda alikuwa pale. Maana yake yeye njoo iko yasho na kila kitu. Yasho na kila kitu. Kufanya angalisho wa mama dunia inaharibika. Ule mwenye unamwaminia sana tena unakuta njoo mbaya wako wa kweli. Kufanya angalisho wa mama. Tuko ba mama huko tulishakomala, tukwe na makini. Tusiko tunazania kama ule mwenye anakusogelea sana njoo mzuri wako. Hapana. Ule mwenye anakusogelea kwa sana, umoja kwa 10 ndio anaweza kukuwa mzuri wako. Na mjua huyu mama mzuri sana tena sana, lakini sijui restaurant yake kwenye nakuwaka St. George. Okay mama, na mimi niko mkazi hapa na huyu mwenye alikuwa anamkamata hii foto nakwambia ni hatari. Kama ni kamera ilikuwa mule, kama kuko mwenye alikuwa kama ni alikuwa kabalisha msuspect anafanyaka vya hivi ndio banamtosha nje sasa. Nakwambia ni hatari. Pengine video ingeendelea. Sasa akapita na geuka haraka. Ni hatari kabisa, ni hatari. Tutakula mwa hii dunia ya Mungu hii. Unaenda kukula chakula unakuta supu iko butamu sana. Kumbe ni mikoyo ile balitia. Manake yapigaki hata na chumvi. Chumvi mikoyo yote peke inakuwa na kachumvi kake. Ile chumvi ya minyenyeko mu mikoyo na njoo chumvi ya sosi. Nakwambia ni hatari basingolo. Tunalia ushakula mikoyo zamani. Bali nasikia kuna mtu anampiga hiyo tundu, anampiga ile video kutundu yani. Anakuwa mfilmie kutundu. Mlango. Wana kujoma sana. Amjambo ba mama, amjambo. Ba mama ndio ile kitu mimi nasemaka, kukuwa makini mwa hii dunia. Dunia ilishaharibika ba mama. Unaona? Pengine ile vyakula vyote anapigaka mule kama njoo bulozi iko nafanya ile ya kukoyola kwanza munani mu vyakula, ile nani mikoyo njoo anapiga nayo chakula yake kusudi apate bakilia, hakuna mwenye anajua. Ile mikoyo anatia pale, hakuna mwenye anajua kisa anaifanya mule mu restaurant. Hakuna mwenye anaweza kunyamba wala kukoyola mu restaurant. Mama dunia ilishaharibika na huyu mama anakuwa katomo sana muvilio huyu. Iko domo. Kazi ya kwenda na kolekte makuta njoo, anaenda nafuata manake mtu na kinguvu kolekte makuta. Hata pale kwa nani kuukilia nani ya kaka Koko ya koma shetani kwa jina la Yesu. Ya huyu soda alikuwa pale. Maana yake yeye njoo iko yasho na kila kitu. Kufanya angalisho wa mama dunia inaharibika. Ule mwenye unamwaminia sana tena unakuta njoo mbaya wako wa kweli. Kufanya angalisho wa mama. Tuko ba mama huko tulishakomala, tukwe na makini. Tusiko tunazania kama ule mwenye anakusogelea sana njoo mzuri wako. Hapana. Ule mwenye anakusogelea kwa sana, umoja kwa 10 ndio anaweza kukuwa mzuri wako. Na mjua huyu mama mzuri sana tena sana, lakini sijui restaurant yake kwenye nakuwaka St. George. Okay mama, na mimi niko mkazi hapa na huyu mwenye alikuwa anamkamata hii foto nakwambia ni hatari. Kama ni kamera ilikuwa mule, kama kuko mwenye alikuwa kama ni alikuwa kabalisha msuspect anafanyaka vya hivi ndio banamtosha nje sasa. Nakwambia ni hatari. Pengine video ingeendelea. Sasa akapita na geuka haraka. Ni hatari kabisa, ni hatari. Tutakula mwa hii dunia ya Mungu hii. Unaenda kukula chakula unakuta supu iko butamu sana. Kumbe ni mikoyo ile balitia. Manake yapigaki hata na chumvi. Chumvi mikoyo yote peke inakuwa na kachumvi kake. Ile chumvi ya minyenyeko mu mikoyo na njoo chumvi ya sosi. Nakwambia ni hatari basingolo.
mbona lia tu unalia, ushakula mikoyo zamani. Bali nasikia kuna mtu anampiga hiyo tundu, anampiga ile video kutundu, yani anakuwa anamfilmia kutundu mulango wana kojo. Allô la famille, bonjour bonjour bandeko, bonsoir selon heure oyo ezali koya kokuta bino. Bandeko na ngai ezali kopesa mawa basituation to ali kotraverse na kati na mokili. Bandeko comme mon mesano, merci kaka na ye mei mokolo pema oyo azali kobomba ngai na yo bandeko. Tongo midi poko azali na biso sans ye mobulu mingi. Bandeko na ngai topesi mbote. Topesi mbote na yaya na biso Nono, yaya na biso Jeje, yaya na biso Lola, ya Biolendi, ndeko na biso Le Parvi, mama na biso Micheline, mama Mupepe, ya Mimi Selunga, o bandeko, mama na biso Bio, ba condoléances siko zali mes consolations. Bandeko, ya mot de moi na porte lige, ba merci mingi. Ba oyo nyonso bandeko, totangi te, bomeka na kolimbisa biso. Mbala nsima tokotanga kakaka. Ya Mavita Momba Bernadette, mwana Ngola, merci beaucoup place ozali na papa kasi. Basali ya Nzambe ya tongo. Merci tika Nzambe wana sila na kopambola bino musala kitoko. Place oyo ezwi bino. Bandeko, tozali ko balancele bino kaka eloko moko bolanda. Bokomona yango ndenge ezokendela. Vraiment ezali kosala pasi pe ezali kosala mawa. Na kotala bandeko ba comportement ya bandeko na biso oyo bazali kosala. Vraiment ezali kopesa pasi mingi pe ezali kopesa mawa. Bandeko nanga mwana mwasi oyo to balancele bino na bilili mwana mwasi oyo. Mwana mwasi oyo bandeko avandaka na Afrique du Sud. Makambo oyo ndenge tozoloba boye euti kosalama na Afrique du Sud. Mwana mwasi oyo bozomona botalaka ba position na ye, ba position azozwa. Bokomona ke eza penza ba position ya kitoko te. Eza ba position ya moto azosala mabe. Bandeko mwana mwasi azalaki na restaurant na ye. Omoni kuna malgré tomona kaka eza nango kaka Afrique, eza nango Afrique. Me balaka na kamo makambo mosusu ezalaka kaka ndenge moko na poto awa. Ndenge biso ezalaka na bakwa moto azoteka na ye ndenge alingi, azoteka na ndenge alingi te. Kuna ezalaka lolenge wana te. Siko ndenge biso ezalaka ba mama ba malewa partout ba malewa. Bango kuna ezalaka bongo te, yango monaka ate loko wana eza na niveau ya malewa omonaka na Afrique du Sud fa azwila ngo kamwa ndako moko moke, kwe moko moke. Tokobenga ngo kaka nini restaurant. Meza pena na ba restaurant ya solo ezali. Na ba restaurant oyo na ndenge kaka ya malewa. Me lokola ezali kuna mutu akokoteka ndenge wana na coin kaka te okomona azwili yango kamwa ndako moko moke abongisi yango kaka kote kuna neti bazolamba kote oneti bazali koteka biloko.
tuko mpe bandeko place yango kokozala pe ya moke penza mesansela bongisi yango kaka bato bazolia kokolambela ne pe na ndako bamemi biloko yango wana ale baza kaka koteka essentiel ezala na kati yesika ya propre ya nini oyo bato kobenga kaka restaurant. Bandeko ndeko na biso oyo bozomona position azozwa client moko ayaki wana ayaki na batongo boyebi mingi bamboka ya koluka bandeko na ngai bato badonki basedonaka mpenza na kolamba te mingi bakendaka na bango kolielia baplace ya bongo bazolekana oyebi place oyo tobengaka malewa bazalaka prix ya se par rapport mpenza ya barestaurant oyo evanda balaka prix ya likolo omona mba mosusu akoki koya wana mpona mba mosusu alia ekekute nango ye prix ya se aleka mwa alekani na ye ke par rapport alamba na ndako sombo oyo okomona ekekute ye mpenza mbongo ebele okomona ke kaka kuna lie essentiel ake na ndako ake kolala. Bandeko na ngai bino bato boalaka na bizaleli mpo ngai mpenza mami antuka nazalaka na bizaleli wana te meme baplace oyo navagaka natambolaka mingi naza na momesano ya komema biloko na nga nalaka omona na kosala bakwanga na nga moko na systeme mpenza yelemba oyo ezali ke ezala nazoshofango te na koliango bongo eza soft soki mpe ezali ya ndenge kaka tolambelaka yango awo makasi bandeko na shofaka na ngango omoni kaka baketle wana batiaka na barestaurant na bachambre ya nini na kozwa mpenza na shofe mai wana na koti kwanga na nga na kati eke shofame mpenza bandeko na nga na ndenga moke te na obimisa biloko na nga na lie na ngai dodeke na otambola na bamoi wana omona kaka kamwa bagato kamwa jus kamwa mai na alaka bongo bandeko naza trop restaurant te nakokaka te paske naza mutu moko atuka nalingaka bosoto te po pai balambeli yango pai basali makambo nango nyonso tu oyebi te nini te yango wana nasemefiaka mingi kolia na barestaurant epuis bandeko barestaurant na biso etonda makambo trop okomona mutu kaka asalaka kamwa boye mpona kaka tekaka mingi azongisaka boye mpo kaka tekaka mingi tomona makambo wana ebele na baafriki pai towuta bokanisi soki makambo wana na baafriki pai towuta ezalaka bandeko meme pratique oyo bamemaka awa na baétranger barestaurant ya bato na biso komona kaka nalaki na restaurant na nga na bandaka kosala balere babongwanaka omona bazopesa batémoignage na banda kosala boye bayebisaka nga mamosu nazwaka banie na nga natiaka na babiloko bayebisaka nga mamosu nazwaka bendispose na nga nasalelaka nango basaisonnement babiloko moko kaka ya babongo bandeko telema na yoka batémoignage ya bongo mingi etikala ngai bamauvais souvenir na mutu j'aime pas les restaurants nalingaka te bandeko donc nazalaka na raison na nga totala mwasi oyo client moko ayaki wana na batongo mpona alia siko client wana lere aye wana amonaki ye ma suspect na baposition moko boye client wana amonaki ye suspect alors client wana asalaki semblant neti amoni eloko te nini te akendaki na ye après client wana siko akomaki kofile mwasi oyo po amonaki ye suspect donc alingaki mpenza azwa bepreuve ya oyo ye amonaki mwasi wana mwana mobali wana akoma kofile ne kaka mwasi oyo kaka na batongo wana mwasi oyo ayebaka na ye te nini te bandeko ti mpenza eyaki kosala ke mwana mobali wana akonfirmaki mpenza oyo mpenza ye amonaki ke eyalaki rêve te ezalaki ya solo akekuta mpenza mama oyo bandeko azopise asuba ata na toilette te mpo amema masuba wana na kati ya restaurant te bandeko ye mpenza na kati kaka ya restaurant na kati kaka o place azolambela bandeko asubi lere asubi akamati masuba wana bandeko
lere azwi masuba wana abandi kaka kotyango na babiloko oyo ye azotekela bato oyo azolamba bandeko abandi kochachacha bamasuba wana to imagine masuba. Bible elobi na biso oyo ekotaka te na bato bazalaka nga naliaka boye te eza lisumu nga nazongisaka boye te eza lisumu. Bandeko Bible elobi oyo ekotaka esalaka mutu te. Essentiel mutu aprie mpo nango me oyo ebimaka yango wana ezalaka danger. Totala kaka lere tokendaka kosuba ubie lere tokendaka kosala bakaka wana mpona nini tosala yango en plein air te bato nyonso bamonaka. Tokendaka kaka kobombama oyo ebimaka bandeko ezalaka danger makasi. Yango monaka ere moko balobaka na biso tokebaka mpe na maloba na biso mpo maloba ya na pouvoir moko osakana te mokili esalama na maloba. Meme bandoki oyo bandeko balingi koloka mingi na bamaloba. Masuba ya masuba bandeko meme ngutu lere tozalaki na periode ya corona babanda koloba te tomela masuba nyonso tu oyo esengeli tomona non mutu azomela kaka masuba ya ye moko oyo ewuti na nzoto na ye. Me ezalaki mpe fasili te bandeko ya komela yango toyebi biso nyonso. Bandeko bazwaki privilege ya komela yango mpo bakorona ebetaki bango mpo baalaki na shwa te soi disait bandaki kotraite bandeko ezalelaki bango mpe facilité ntango balobaka yango. Me totala kindoki ya mwasi o bandeko masuba wana penza azotiango na biloko nyonso tu oyo ye azotekelaka bato oyo azolamba abalola masuba wana na biloko. Donc mutu nyonso oyo alia biloko pa mama oyo alia masuba bandeko botale longi obien bokanga yango po un jour okoko tombe na piège ya mwasi oyo. Pomoni na coin wana place azali Afrique du Sud ya monene ndenge moko ka biso ndenge tolobaka Congo na biso espeza monene. Mutu mususu akoko sala bakatamba mususu na matete bomona lobi akoma na ngaba akoma soki na kitambo akoma wapi akesela suba kata pai mususu pona bayebi yete ndenge moko na yeba ndeko lokola saleli bakata na ye kote mususu okomona lobi ako changer pe kote mususu akeko ba continue ko sala bakata na ye wana yango wana bandeko bokange longi oyo même si a changer milieu bandeko bakeba na babiloko oyo azali koteka basomba ngo te pona aza bombe retardé mwasi oyo aza vraiment bombe bandeko nanga mwasi oyo aza vraiment ndoki bandeko oyo eza ba pratique ya kindoki ba pratique mabe makasi ya science batindaka bango kaka pona babebisa bato do mutu nyonso tu oyo alia biloko pa mama oyo envuta ye siko besprit wana bandeko eke bando tinda yo soko liye na epai mususu oba omona ngo ka mabe oba omona ka mama oyo aza suka na loboko mama oyo alambaka danse nzoka alambaka na ye danse te bandeko nzoka alambaka na ye danse te eza nango kaka bakomportema kaka oyo kaka eza nango kaka bakomportema ya milimo ne oyo atielaka bino na biloko bapratike oyo deja nganga na ye asenga ye yango esalaka bino bomona yango kaka danse or ke eza rien bandeko biloko batia masuba bokanisi ekozala lolengeni yango bomonaka na barestaurant mosusu moto akolia apres azomona kitoko te apres bamosusu libumu koleka misusu kosanza misusu banose botala biloko balisaka bato bandeko meme na barestaurant oyo ya normal il faut faire attention eza na bato misusu basalaka na barestaurant meme ya bamindele botuna bango soki bokanisaka le bokendaka koliaka kuna batekelaka bino kaka babiloko ya fresh non eza na biloko mosusu ezalaka fresh bakoteka yango eza na biloko mosusu mpenza soki elali balongolaka yango place wana baza na babiloko batiaka yango bazongisi yango na frigo lobi bakoshofa yango lisu bakotiela bino bokolia yango or ke bandeko eza na babiloko mosusu elalaka te
soki elali batekeli yango lisusu bato esalaka bombe na banzoto ya bato. Donc balambaka yango kaka mesure soki esili esukelaka wana basalela yango lolenge wana. Bandeko bakomportema oyo tozali komona na mokili ya Nzambe ezosalaka bato pasi. Koma mutu akoki kokoma na niveau ya boye? Koma mutu akoki kose komporte na balolenge ya boye? Bandeko nange eza malamu te. Eza malamu te. Alors ndeko na biso wana mobali lera amonaki babiloko oyo afilme penza mamoyo. Afilme ye na bodio eza wana. Afilme ye penza akamati acte yango bien. Po bino moko boyebi ka YouTube ndenga zalaka. Moeto tiango penza nyonso ndenge sengeli eza te pona tala kaka. Ekeleka te akoboya video wana. Donga na foko kamufila yango kaka kote wana. Mena kotala kaka na lolenga azosalela ezolakisa deja ke mwana mwasi azosala penza makambo ya kitoko te. Yanga na bandeko tozobeta kaka sete. Tozobeta sete topekisi bino banzela restaurant te. Me bokeba bandeko na ngai. Bokeba souvent ka ale biloko yaka wana Nzambe opamboli biloko au nom de Jésus Christ. Eza pe na misusu ngutu komona ko prier ngutu bosa na mbala moko kolia. Totala biloko tozokotisa na bamabumu na biso. Ezozala penza kitoko te bandeko na ngai tokeba. Tokeba mokili eye mabe. Mokili eye mabe bato balingi suko banga Nzambe te. Bandeko diable o babengi diable soka apesi yo na loboko o mosusu yeba na loboko oyo mosusu bandeko diable abendaka. Akobenda yo yango kaka ye azotinda yo avosala boye tala ebele ya baseremoni. Osumba kotiaka biloko no kakano na babiloko. Osalaka boye, ostiaka boye, osalaka boye. Memi yo moko conscience. Eko sala ote non. Ba pratiko na osala eza malamu te. D'après yo, eloko nini yo kosala. Ozozwa decision kotika te. Okotika laka wana kaka seko. Yo oko continue kaka kosalaka yango. Un jour. Oyo nyonso ozosala na molili bandeko. Eko bimaka nango na nkwasa. Siko bo rezonaka te. Tango siko eko bima na kwasa. Suka nanga moto. Eko zala lolenge nini. Neti ye wana ndenga bimi na kwasa. Afrique du Sud pe bandeko. Sans ngolo zako. Bazalaka na socialité. Misala pe pasi o wapi. Yo muto kreaki kama entreprise no. Oye salaka yo zala. Okoboko la bana na yo wana. Ozofuta pe kama studio na yo wana. Siko yo bebisi yango. Okosuka wapi. Okosuka wapi. Obebisi mumbungu na yo. Kama entreprise na yo. Yo obebisi yango. Na ba pratiki ya boy. Bandeko toke bana biliali toke boyebi mwasi atipesinga nzoto malili. Malgré sana ba témoignage na yo kaka na ngai. Mais apesi. Donc abakisi yango lisusu apesinga nzoto malili. Apesinga nzoto malili makasi kitoko te. Bokanisa te bandeko makambo oyo esalamaka na communauté na biso te. Te bandeko tozomona ngo biso ba Congolais boye te bandeko. Ezosala kaka na communauté na biso te. Makambo nyonso bomoni ba mowa ne existaka. Boyeba ke partout esalamaka nango. Partout esalamaka. Boyebi na tala reportage moko ezalaka na Côte d'Ivoire te wapi. Bakanga mutu wana ya restaurant mutu wana tekaka misuni na ye na faux prix. Tale bele na sani. Bongo faso atekaka kosakana te batu mingi balinga kokende pai na ye na ndenge ya kosakana te. Mais mukolo ba reva kinzoka mutu wana zalaka ne na ba rezo ya mabe. Babomaka bana batu po bango basoka misuni wana balambelaka batu. Bandeko mukolo wana l'air bakangaki ye ezalaki somo te. Ezalaki somo na ye bisibino. Batu balobi yango na bisuni na ye ezalaka na ocha pilipili mingi. Soko liango misusu komona
na bando yoka vertige mususu soki na liango omona na sanzaka mususu soki na sali boye nazongisaka boye bongo lere bino bomonaka basymptome wana nyonso esalaka bino sikoyo bokendaka kaka mpona nini bokontinuaka kaka mpo bomonake derrière bapratike wana ezalaka na besprit moko boye wana etindaka bango bakendaka kaka wana etindaka bango bakendaka kaka wana bandeko makambo ezosalamaka partout ntina ngola na landa bareportage ya babiloko wana bakabri boye mama atekaka nzoka ezalaka mpe kaka bamisuni ya bato na ngola kaka do mokili ekoma mpasi mingi soki bakesombaka na bibembe oyo mosusu tokoma komona ekoma kobunga na bamorke na biso soki batekelaka bango bazwaka misuni wana na bato oyo misusu babungaka etele na biso amonanaka lisusu te boye donc ezopesa pasi mpe ezopesa mawa bandeko baétranger baboma biso na biso lisusu tobomanaka na bapratike ya boye bandeko bolanda mbongo na ndenge ya bien bolanda mbongo na malembe baloba muselekete azalaka na vitese ya makasi muselekete vitese elekaki ye makasi alekaki zando ndenge moko na bino oyo ezali vitese ya makasi oyo bozosala wana me boyeba na vitese wana suka nango ezali nango suka ya vitese wana ezali epesi mabe mama na biso beti mabe kitoko te ezalaka na ndeko mosusu apesa mpe batémoignage na mboka moko boye nakopesa indice te nakopesa te bakoteka ya Schengen wana azalaka tala na restaurant bapratike moye te ya babiloko babandako offrir bato voire même soki afuti batravailleur na ye travailleur oyo akozala na esprit ya makasi te lere akokende na mbongo akomona yango te soit disant ebungi akweyisi yango ndenge ebungeleli ekemonana te me bato bazosalela ye misala azorekipere bambongo wana azofutaka bango na bandenga mystique sikoyo bato basalelaka yo mosala na ofele totala niveau ya bato wana quel niveau sorcellerie bakomaka nango niveau epesaka bango motema mabe na ndenge akosakana te aza na tanta raisonne eloko wana ke bamininga oyo baopedre ta na bango bazoofri nga mosala nakoki kosala boye te bango baza kuna te baza te bandeko totala niveau ezosala bien te ezosala kitoko te bandeko na ngai bandeko tobanga nzambe tobanga nzambe bandeko na nga mabe makasi ezosala mabe makasi kitoko te tozoyeba te bandeko topesela conseil na lolenge nini soki omoni kaka motu bapratike na azosalasala wana omoni kaka bato bakomi koreva ngo ezokoma na suka seke bakisi ne wana ekomi na suka bozomona teke oyo bozomona na bamininga bino epesa bino leson me bino mpe ezopesa bino leson te bozokontinue kaka na banzela wana ya bakisi bozokontinue kaka ezopesa bino leson te me yebake yo mutu ozolinga okende komipesa na bapratike wana mutu akosa yo te na bareseau sociaux tozomona bato ndenge na ndenge te biso ezalaka makila te biso totangisaka makila te eza na bapratike ebele na bafaso ebele moto akokozwilela mbongo moto akokozwa succès moto akokosala boye bandeko meme asengi yo mutu te mokomona kaka ntango okolandela ye bapratike yango oyo akosenga yo sala malgré asengi yo mutu te ozomona kaka bapratike wana eza mabe neti mama na biso oyo mba mosusu basenga ye mutu te me yo zwaka kaka bamasuba na ye otiaka na babiloko wana mpo ndenge ye moko azoyeba deja ke babiloko eza ya kobeba sina atiaki bamasuba na nga ye moko akolia yango te bino sina atiaki bakaka na nga ye moko akolia yango te azopesa kaka bino baklia
bozosomba bozolia po ya yebi deja ke biloko eza ya kobeba. Sikoyo basengi yo mutu te metala ba pratique basengi yo a partir ba pratique wana yo yebi ba biloko oyo ezosala na kati ya bomoi ya bato wana. D'une manière ou d'une autre ndeko ozoboma sans le savoir ozoboma. Tokeba bandeko tolanda vi na ndenge ya malembe. Tozwa mbongo na ndenge ya bien. Toyeba ke nyonso oyo tokosala na mokili oyo ekobimaka na kwasa. Ekobima na kwasa bandeko na ngai. To se trompe pas, on se moque pas de Dieu. Oyo nyonso mutu azolona azwaka yango ozolona ya bien, okozwa ya bien. Tango po ozolona ya mabe, bandeko okozwa pe ya mabe. Oh, le monde est méchant. Vraiment. Botala mama oyo bien bokeba. Malgré bato basalaka ba pratika boye bazana bango ebele na monde. Mais mama oyo bokeba na ye. Tout comme lobi akoko bima Afrique du Sud, akena mboka mususu akosala même pratique bokeba na ye. Aza malamu te. Mais boyeba bino bato bozali komipesa na ba pratika boye. Ata ndele bokobimaka na bino na nkwasa. Nzambe akobimisaka bino na kwasa. Botika kosala berere. Vraiment bandeko na ngai. Bino nyonso tu oyo bozalaki na kati ya ligne. Merci beaucoup pour le soutien na bino. Lolenge ka tolobaka na biso. Dès que Jésus-Christ azongi te, tokutana na biso lisu na numero mususu. Tika nzambe wana oyo asala likolo na se. Aleka na kopambola bino. Merci beaucoup. Tokutani mbala ya sima. Bokebi na kolia biloko ba restaurant. Yo mutolinga mingi restaurant bokebi. Be careful. Bozala prudent. Bye bye.